Bokota, 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 la famille Bokota, matière ici est Koti. Balobi Bakota Kakaka. Bokota, la famille Bokota, Bokota, Bokota. Bokota kana système moko kitoko. Bokota bandeko nanga bakota kaka. Soki matière iza. Ezalaka toujours bien tokoti, 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 tokoti. Nandenge moko ya kitoko. Papa chéri, papa chéri, papa chéri. Hein? Nana mutapesa ye kombo papa chéri. Kombo ya papa chéri eke zongi balobi papa chéri akendaki ko répondre na complainte na ye, hein, na 22h. 22h. Nde ba air oyo akendaki penza ko répondre. Somo. Makambo ezo yaka grave. Makambo ezo yaka grave. Na ndenge moko ya mabe penza makasi. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment toye lisusu na makambo na biso ya papa chéri. Toye na makambo na biso ya ndeko na biso Prinel mwana suka. Lelo toye pe na makambo ya colonel Mimi oyo azolandela dossier. Balobi dossier eke mabe. Balobi mama Denise akota makambo yo. Est-ce que tango makambo nyonso bandaki kibolingo bandaki mama Denise azalaki, hein, pour que toya kokotisa ye lelo. Toya penza. Toya penza na mbangu toya kokotisa ye, mais de l'autre côté ye na minute oyo ye nde première dame. Donc ye na minute oyo surtout oyo etali makambo ya basi eza oya ye mutu penza il faut azwela biso ba charge ya makambo mosusu. Bandeko nanga nini ezoleka lisusu, hein, ba nouveauté nini oyo Étoile Inès TV amemeli bino lelo. Avant tokota kuna ekozala bien nanu to ya ko sensibiliser batu nyonso tu ba onyo surtout batalaka ba onyo surtout ba kotisika surtout na chaîne abiso ya kitoko, chaîne ya Étoile Inès TV. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezalaka toujours bien ce que zolandaka biso zala penza ya kovanda. Bisika nyonso zolandaka Étoile Inès TV. Zwa penza kiti na yo vanda. Tango zo vanda kawana. Tia moi mai na yo pembeni, tia moi jus na yo pembeni, tia moi sucre na yo pembeni. Côté mosusu ka ndenge tolobaka. Ezalaka toujours bien botale la PR. Soki omoni keno na ba air oyo, eza tongo epa na bino, na osenga na bino na système kaka ya bien, ta ndenge ezalaka. Lia penza petit déjeuner na yo. Soki omoni keno ba air oyo, ezalaka bien na olia. Moi repas nanga. En tout cas, no senga na yo, kota lia repas na yo. Soki moni pekeno, ba ero eza déjà pourquoi ere ya ba souper. En tout cas, sans kobanga, no senga na bino bokota, bolia ka ba souper na bino la famille na système moko kaka ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga lelo toye lisusu na makambo ya mwana suka, toye na makambo ya papa chéri, toye na makambo ya colonel na biso Mimi. Makambo eza ya kobeba, makambo eza ya koinda, makambo eza mwa pasi penza makasi. Surtout que tant de personnes balobi no mama Étoile na Congo na biso justice ezalaka te. Na Congo na biso to matato kita justice ezalaka te. Congo na biso soki oza na bambongo na yo bakokangaka yo te, bakosala peke eloko te. Yango bato ebele balobi. Sikoyo yango lelo toye.
Kanenge tolandelaka justice, kanenge tolandelaka makambo ya justice bandeko nanga, lelo toye awa toya kosilisa ngongo. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon a problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Ya sika eye na Gavker la famille biloko kitoko eye balobi yo penza poso na yo eza ya kobeba eza na ba mama mosusu babando pakola ba mafuta wana ya makasi bayeba kiteke no à la longue ego ya kobebisa bango ba poso mais lelo oyo poso si ebebi okomi koyoka na soni ya kotambola mama nanga koyoka soni te benga kaka Gavker kuna nde ba solution eza omona ka poso na yo échanger mbala moko poso na yo ekomi nango kitoko wapi mbala moko poso na yo batu nyonso bakomi kolula ngo opakola kinini solution kana Gavker la famille bo benga bango na système moko kaka ya kitoko mingi makasi tozonga na makambo na biso makambo ya mwana nsuke bandeko nanga tobetaka masolo ya mwana nsuka. Je suis sûre et certaine que ebele ya batu déjà balanda histoire ya mwana nsuka balanda yango epa nanga balanda yango na ba chaîne mosusu balanda ezalaki mulai makambo zo continuer kaka bandeko nanga eza na batu mosusu lelo toye ko comprendre que non tellement mbongo elobaka mbongo lelo bandeko nanga eye kosala ke batu mosusu bazata kutu na besoin ya justice te pona mwana nsuka. Pourquoi? Parce que bayebi na côté na bango papa oyo to jibe mpiana sungaka déjà bango chaque fin du mois. Mais ba otala na bango te ke no mwana nsuka oyo justice na ye esala matondeni bazata kuna te bango bazotalela ka mbongo bafutaka bango. La famille ngana lobaka toujours makambo mususu soke komeli camarade na yo connaissance na yo moko boye mutu moko boye oyebi te avant obimisa makambo na munoko na yo lata nanu nzoto ya ndeko wana aza na situation wana lata pe nzoto na ye oloba yo moko si c'était moi qu'est-ce que j'allais faire, quelle serait ma réaction. Ba question ya bongo eza ba question moko bandeko nanga tomi tunaka avant obimisa maloba parce que soki omitie na place ya moninga bandeko nanga ata tango kolinga kobimisa maloba ekozala bien oloba maloba moko oyo eza exact parce que okotalela ba intérêt na yo te okotalela te ke non ndenge na osala émission boye fin bakofuta nga te osala bongo te ata mukete mais okoyaka juste
oloba oyo efo oloba. Bandeko na nga na makambo oyo nakoki koloba te keno sur 100% mwana nsuka aza kaka na raison te. Aza na ba raison na ye ebele, aza pe na ba défaut mosusu oyo tokobeta masolo lelo. Kote pe ya papa chéri na biso, président ya BCBG, aza na ba raison na ye, aza pe na banini na ba mabe na ye. O nyonso to obimisa lelo na émission na biso. La famille. Soki tokoti na kote ya mwana nsuka, selon ba explication nyonso tozwa ebele ya batu balobi, batu baye. Mwana nsuka premièrement na kote ya mabe na ye eza nini? Ona koti koloba. Na pesi nanu kote ya mabe na mama na ye, mama ya mwana nsuka. Dans quel sens? Depuis toza bana mike, toyebaka keno bana bazalaka nguba te. Surtout ezala bana basi, ezala bana mibali, bana bazalaka nguba te. Okoki jamais kotinda mwana na yo ya muke ya 9 ans to ya 10 ans to ya 11 ans akendo salelaka yo musala. Fin di mwa bayaka kofutaka mwana pour que aliesaka bino. Ba parents ezalaka devoir na bango bazwaka ba responsabilité na bango. Wana deja eza makamwa mabe défaut ya kote ya mama ya mwana nsuka na ba mama kuluta, ba mama leki, ba tata mwasi ezalaki faute ya munene o basalaki. Makamwa mibale. Tango ye mwana nsuka bando longola bazemi longoli eye kosala keno zemi o ya suka. Ayaki kobota. Tango ayaki kobota makamwa nyonso basalaki yango en cachette, en secret. Na secret nyonso. Selon ba explication, papa chéri ayaki kosombela bango ndaku. Tango asombelaki bango ndaku, eyaki kosala keno parce que makambo yo ba danseuse ebele ba yeko appuyer yango keno papa chéri asombelaki bango ndaku. Mutu oya yeko niye makambo nyonso ndaku eza Sandra Lina oui. Danseuse mosusu eza na ba problème, eza na ba dossier pe na jibe mpiana. Nde azo ya koniye makambo nyonso. Mais soki tokoti parce que soki mutu aza na ba problème na yo, bandeko nanga ata soki osalaka bolamu akoya koniye yango. Mais oyo toye ko informer bino eza oyo toyoki epa ya bato ebele pe source d'information na biso eye koyebisa biso. Ke tango ndeko na biso mwana nsuka azwaki zemi, papa chéri asombela ye ndako bakendai kovanda mwana nsuka na mama na ye. Après kovanda, biso moko tomona mwana nsuka continue ba étude. Tomona ba photo kutu na ye koloba kutu te. Azana ba iPad, tablette ya munene ya déjà ya iPhone, ba photo na ye tango azana 6e. Otali bona batango wana 6e ya batango wana, déjà bando mona na kitoko. Ye papa chéri azwaki ye en charge ya ofutela ye ba Minerval. Ti mwana nsukake université sikoyo na université wana. De yaki kosala kino akotaki na ekiri ya mabe. Na kokota ekiri ya mabe wana. Yango esalaki ke papa chéri azalaki obligé a okenozwa mwana. Bandeko nanga, biloko wana tomona kango ata wapi. Totu na batu bazana bapoto bakoyebisa bino. Soki ba monike mama ya bebe, mama ya mwana, akomi komela diamba. Mama ya mwana akomi na négligence na kote ya kozwaka soin ya mwana na ye. D'ailleurs, na bapoto babotolaka mama mwana, ezalaka bongo. Bakoboto la yo mwana. Et soki otira attention te okomonaka mwana na yo te, ezalaka bongo. Mais papa chéri eza makila na ye. Atali boya moni a comprendre que non, mwasi yango, mama ya mwana nanga, akomi komela badiamba. Akomi na ye komela badiamba. Sikona sala nini? Natikele eka mwana pe akobeba. Toyebi déjà dès le départ, depuis ba kokolo na biso. Biso ba Congolais totikaka makila na biso te.
mibale ya ba Congolais o na yebi mibale ba Congolais bazaka ba responsable batika ka makila na bango te e mata ekita bakendaka toujours pour na makila na bango. Alors asalaki o nyonso papa nyonso o yaza responsable akotikaki kosala yango azwaki mwana parce que zana bato mosusu babebaka kana ambiance bato babebaka na bango. Sikoyo mutu abando futela yo ba classe ti okomi université mutu azotala yo okende musika ka ndenge bana na ye bazokende parce que a comprendre que non na BBC vie ya mwana oyo mais soki atangi lelo to lobi akoki kozwa musala kitoko bakoki pe kobala ye na mobala malonga parce que lelo na monde lelo mingi mibali o batanga baza pe na posa ya kobala basi o batanga jamais okoki komona te mobali o ya tanga penza akendoluka mwasi o ya tanga te e o simba mikolo yo te. La plupart ya mibali baolingaka basi o batanga wana ezaba mabe penza ya makasi oyo ndeko na biso Brinette to mwana suka asalaki toyebi te ezaka babitumba ya famille ka ndenge elandaka biso toyebi te eza influence ya bacamarade toyebi te ezaki jeunesse adolescence ka ndenge yaki toyebi te to comprendre na biso te mais ye moko na nzambe nde bayebi réalité. Mais na côté mosusu ya papa chéri o tokoki koloba mabe penza ya papa chéri eza que à l'âge de 13 ans à l'âge parce que toyebi ki eza na basi mosusu papa na biso bo excusez maman Étoile Nest TV bamonaka déjà ba période na bango à l'âge déjà de 13 ans et belé kutu babandaka na ba 12 ans parce que tout le monde a commentaire batu mosusu ba oloba na 13 ans wana est-ce que c'est normal? Oui eza na basi mosusu mutu na mutu azalaka na système na ye eza na basi mosusu 13 ans wana kutu eza na basi mosusu bakenda à 16 ans ezalaka bongo dépendra na système a mutu. Sikoyo quand nde tobeta masolo à l'âge là de 13 ans taux de 13 ans quand nde toloba 13 ans papa chéri déjà bazemi ekomi kolongwa bamibale bazemi mibale ata yo moko papa chéri wana penza quand ndenge bato baoloba justice normalement il faut esalema parce que na tango wana azalaki mineur soki ezalaki atake non azalaki déjà na ba âge ya ba 19 ans 20 ans parce que mutu ko banda azala majeur et banda ka partir à 18 ans wana déjà mutu akoli wana atozo bima na mwasi ya âge wana normalement bakokanga yo te mais soki ozo bima na mwasi moko aza moins de 18 ans aza déjà mineur normalement na loi na biso loi ya Congo na biso loi ya partout dans le monde à partir soki mwana to mwasi aza moins de 18 ans ozo bima na ye bandeko nanga il faut normalement basala yo nini bakanga yo ezalaka bongo wala eza loi de la nature eza penza loi de la nature la famille na côté mosusu papa na biso Jibe Mpiana abano sala mabe penza makasi asalaki mabe oyo penza eza mabe tokoki kolobango na lobi yango penza na haute voix kande balobaki a haute voix asalaki penza mabe makasi kobima na mwana ta soki azaki na 15 ans kandenge azoloba bando tianga misapi boye na tango wana ndeko na biso mwana nsuka azalaki mwana muke mais na minute oyo toyebi ke na Congo na biso kande na lobaki na ibandeli eza pays moko soki ozana bambongo na yo moyen bakanga yo ezala te parce que oluka ba avocat moko oyo baza dur baza makasi toyebi déjà soki ozana ba avocat moko baza makasi bandeko nanga o mata okita okoganye na yo justice nzambe eza biso nyonso toyebi mais na minute oyo nga ya bino mama Étoile Nest TV comme d'habitude na yaka kotia moto te mission na ngai ezala kaka to tia kimia to négocier na ndenge moko ya bien na minute eloko kosala eza kaka papa chéri na mwana nsuka ba négocier parce que koyoka na munoko ya mwana nsuka problème na ye to kolela na ye eza kaka akende poto yango kaka zolela awa
akende poto badanseuse mususu ya papa chéri na minute oyo baza na poto sikoyo ye pe alingi privilège wana alingi faveur wana akende poto. Mais papa chéri soki omoni keno mwana nsuki eza barêve na ye oza na bambongo na yo papa oza na mabongo na yo oza na mwa makambo na yo eloko akosala eza nini tinda ye ka na poto akende na ye ka poto comme azolela na ye ka poto akende ka poto ake na ye poto l'essentiel oza déjà na mwana na poto wana akende oluka musala si s'agit ke obando sungaka ye na mwa muke ka ndenge ezala kozosungaka ye na mwa muke emonani osungi ye mwa muke emonani osungi ye na ndenge moko ya bien bandeko na nga ekosala penza malamu mingi yango na ye kopesa conseil na bandeko na nga ya basi bandeko na nga soki likambo eye batoli ezangaka nango te nga naza moto ya batoli voilà bato mosusu baloba mama Etoiline yo bongo na batoli nga bongo na batoli tokende nango ka bongo nga naza moto ya batoli toli ona koya kopesa na bandeko na biso mosusu eza ke bandeko to vivra ka vie oyo kaka une seule fois siko tant nzambe apesi opportunité wana ko vivre yeba ndenge nini ya otambola na vie na yo na okopesa exemple ya mama si lelo mwasi ya Koffi Olomide première dame otolobaka première dame nani mutu akanisaki keno un jour mama si ya kozala première dame mutu moko te akanisaki keno mama si un jour akozala première dame mutu moko te toyebaki na biso te bato ebele kutu bafinga mama si sans koyeba keno un jour akozala première dame ti mama Ali azalaki na libala ebele ya bato toyebaki keno mama si abimaka na Koffi Olomide ebele ya bato bazemi elongwa bazemi balongola boye mais avanda très posé avanda penza très posé mutu moko te abando ndima te ke un jour mama si wana aovanda na nini na libala mutu moko te andimaki te tellement ake azalaki posé kande balobaka na biso la patience paye c'est vrai patience lelo ya mama si eye kofuta lelo oyo mama si akomi mwasi ya libala peut-être ba mwana nsuka oyo na minute oyo ka ndenge mama Amida libala ekufaki nango peut-être yenda alingaki azala mwasi ya libala soki akotaki ba makambo wana ya badiamba na ye ya babangi na ye oyo ya bandomela soki akotaki te peut-être na minute oyo ye mutu toobetela maboko première dame bandeko na nga toyebaka pe nini tozolukaka na vie vie oyo toyebaka ndenge nini toolukaka na vie bandeko na nga c'est vrai mwana nsuka koya kolela lelo papa chéri abebisi vie na nga mais papa chéri pe apesaki ye chance bandeko na nga nazokotela papa chéri te naza mwasi kande nalobaki na ebandeli biso mosusu tomitia pe na place to na lokolo ya ndeko na biso mwasi mais na makambo mosusu ifo tolobaka vérité tozala bato te ke non parce que aza mwasi tokota kaka justice efo esalama mais bamakambo mosusu ifo tolobaka pe vérité papa chéri apesa ye chance atia ye na école azwi diplôme d'état na ye kota na université otanga na connaissance oyo papa chéri aza nango soki mwana nsuka atangaki penza université na ye bandeko na nga na minute oyo mwana nsuka oyo alingaki asouffrir combien ya mibali bansenta basi basondola basombela bango ata lupango te mais selon ba histoire nyonso mwana nsuka na mama na ye bateka lupango wana mutu atie nga nalobaka toujours mutu okoki kopesa yo nyonso aoliesaka yo chaque jour mais soki mutu wana
akoyebisa yo te ndenge nini balukaka musala to ndenge nini kozala meilleur dans les futurs mutu wana lingi yo te. Mais soki oza na mutu moko azolakisa yo déjà ndenge nini akozala meilleur dans les futurs, bandeko nanga mutu wana lingi yo. O eloko ba parents babando salela biso ba otindaka biso na ba école. Lelo tokomi ba parents tokomi kotinda bana na biso na ba école. To préparer futur na bango, to préparer avenir na bango ezala meilleur. Yango pe jibe mpiana salaki. Ko lukela ye futur na ye to avenir na ye ezala meilleur. Peut-être soki asilisaki na ye université na ba connaissance ya jibe mpiana, mais lelo oyo azam to likolo kanenge to mona bana jibe mpiana baza likolo. Ye pe alingaki azala likolo. Alingaki na minute oyo bazo pesa ye ba respect ebele. Mais ye moko abebisa yango. Ye moko. Mais côté mosusu ki tozondi kane na oloba. Eza kaka jibe mpiana abando bima na ye tango azalaki mineur. Wana penza nde parti ya munene. Soki peut-être moya koloba keno bakangisa jibe mpiana ekozala te. Peut-être ezala ta négociation moko kitoko. Kandenge mwana sukazo kolela na ye akenda ta poto. Mais akende poto, akendo luka musala. Parce que ibato ebele, bakanisaka keno poto vie ezalaka nango facile. Olamuki kana tongo musala, olamuki na tongo mbongo zoya. Bandeko nanga, bandeko baza na poto bakoyebisa bino malili. Kendo sala osilisi musala oke kuno, osilisi kuno oke. Bandeko nanga ezalaka pasi. Mosusu vi na Kinshasa ezata bien. Mais biso toyoka kana biso te. Bandeko nanga yango ya muke kaka nalingaki na partager ba minute nanga almost done. Elinge sili nango esila nango ya tokomi na biso na suka penza ya partage na biso. Wana penza tokomona na lisusu na ba émission na biso mosusu. Bye bye la famille et à la prochaine.